Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Salut, salut, salut. Bonjour, bonsoir. Shalom. Ici que les hommes bino partout dans le monde. J'espère que vous allez bien. Bisopé, n'alba toujours que non. La grâce de notre Dieu nous suffit. Merci pour la miséricorde. Nous sommes encore parmi les vivants. Les Lotosa dimanche, le 7 avril. Alors, et l'amour et pas na binonion soba abonné. Voilà. Kota aimé partager comme d'habitude. Ceux qui peuvent nous s'abonner, BBC Azako invité aux à l'aise. S'abonner aux a des sites. Voilà. Na pesimbote na sec. Maman Sileo qui est là. Voilà, bah gros bisous ici aux ali bah bon dimanche na yo. Voilà bandeko toujours sur la kaka na lobaki yango makambo yango ya artiste na biso ya kufaki na kombo ya Gianni Faye na ndenge na omoni la makambo na lobaki que non, je ne pense pas que non. Makambo ne ko bima siko bien ko si la siko sur les réseaux sociaux vu que ba artiste ba o bazaki pe proche na ye ba lobaki que non ba koloba après enterrement. Alors se fait-il que non lorsque bango ba banda ko bima ba bando sala ba sortie médiatique biso ba oyo yoto ba nous oka matière à partir à ba sortie médiatique na bango. Alors, bo tenir biso regardez, makambo ezana nous sur les réseaux sociaux, makambo ezana nous alors. Une fois ce que si li bo mona pe biso pe to sa ni to tika pe. Alors, wana bo moni titre nanga, bo moni pe photo ya miniature nanga. Toza na ba artiste na biso to moni 2 minutes, to moni Maxi Bondoué, to moni pe Kina oyazaki vraiment proche ya Gianni Faye petit naye o ekutunde ba tikeli ba lobi ke non yende azwa relève ya groupe ya Gianni Faye à partir à poto, c'est-à-dire que non a commis président ya groupe. Voilà. Jusque là mon toi sali sortie médiatique na minute yo ezakina, je crois toujours la paix nani Maxi pe asala qui sortie médiatique nani quotité toujours là mais 2 minutes pour na yena no sali sortie médiatique té bango nyonso to yebi ke no ba koleka leka parce que baloba qui déjà que no makambo ça il faut baloba. Alors Tomoni Susukina, ça c'est pour la deuxième fois na moni asali sortie médiatique. Vraiment ba vérité mususu ezobima. Nazo zang ça toujours kolobate que non on peut pas épargner la brine na makambo parce que lorsque 2-3 personnes baza sorry bandeko ndaku na bana donc problème azokota na musique alors il fallait na kata voilà bandeko tozongela kina autaki kuna la autaki kosa sous sortie médiatique alika ki na vérité masolo soki vérité le mot pongo voilà. Et munga nazalaka mutu moko nazalaka trop attentive lorsque nazolanda émission ya mutu na landaka vraiment na kota kana o sentir que non la personne azoluba malobezo bibana munoko mais ezo uta na kati ya mutema avec beaucoup de beaucoup de soucis, beaucoup de donc passi beaucoup de douleur quoi. Allez liper na plateau. Et là, quand ça l'angana ko sala analyse ezake nazoka pasi nazoka pe mawa ya komona eza na groupe moko ebimi pour soutenir la brine façon bango ba obima pour na ko soutenir la brine eza façon moko oyo ya bien te tant que chrétien na situation o ezoleka na liwa ya Gianni tant que chrétien soki bato bakolinga ko soutenir la brine ba soutenir la brine te ya koloba ke non ba sala ba bras de fer peut-être on a ba comédien ba sala ba droit de fer na peut-être on a famille ya Gianni wana eza ko sunga mutu te eza ko sunga ndeko te eza par contre peut-être ko kotse susu na kati ya libulu masolo o bazolo ba ya soi disant mibali oyo la brine abima na bango
nga nazotuna bandeko basi bakoloba ke non bakoseli la brine la preuve ane ke non ndako oyo ya Jani nano akufaki. Moi je veux que non les gens comprennent d'abord. Lorsque beaucoup comprendre de beaucoup yeba ndenge ya ko décider, ndenge ya kozwa ba précaution, ndenge ya koyeba ko sunga, ndenge ya koyeba ko sisa likambu oyo. Likambu oyo eza déjà que non tozoloba. Donc on parle la mort d'homme. Eza facilité bandeko. Eza facilité. To koufela ba artiste mais avec liwa ya Jani vraiment malgré aza mowe ya sa koufi na ye aza na mabe na ye mais bandeko likambu nyonso solution ezalaka et si solution ezalaka dans l'amiable nga côté na ngai na oyo kaka pasi côté à la brine tokoki ko épargner été tokoki pe ko boa kele mabanga te soit disant que non akufa non to lukele kimia conscience na ye et ça la ya koloba ke non na minute il faut na lukaka ka terrain d'attente c'est tout. Mais lorsque batu mususu bakoya peut-être pour ba banda koya ko répondre ba banda koya koloba ba comédien makambo ezali, je ne trouve pas où encore je ne pense pas que non bozo sunga la brine. Pour ceux qui te lobi peut-être solo la ata yo ndeko moi si peut-être kolobi la brine okoya ko défendre la brine. Dis-toi peut-être que non Jani azaki ndeko na yo yaya na yo ya makila. Ya keno akufi na ndako ya mwasi oyo azaki déjà saboti na mobali mususu mobali yango baneko ya kolala wana to sala nanu analyse ya ndenge wana pona koyeba façon ya ko sunga la brine bokyo sunga la brine na ndenge obo kendelete nga soki na ko sunga la brine peut-être na oyebisa la brine ndeko mwasi omoni na minicho omoni ne mokili elobaka kaka mutu akotika koloba lorsque kaka chezolo likolo ndi mutu akotika koloba. Alors kolinga te okota na ba ben ya batu oyebi vérité o eleki entre yo na mobali oyo auti kokufa encore papa bana na yo luka terrain d'attente parce que oza na besoin ya kobokola bana na yo. Est-ce que eza raisonnement ya bien ya kozwa batu moko boye po ba ya ko défendre yo et si longtemps que non eza mutu nde akufi ezalaka peut-être attaque non bokabwani na mutu ake côté mususu et sikoyo ezoyinda bato ba ekolobela yo mais tozomona mutu ango il est en vie mais la personne n'est plus en vie na minute oyo. Est-ce que bozo se rendre compte tozoloba ke non ezande mutu akufi na makambo. Communauté congolaise bandeko tozala ba kina bimisi ba vérité mususu o ezosala ke non la brine lukelongi nzambe ndeko nanga mwasi kotala ba o bazwa ko peso tetiteste soki pe liwa ya Jani euti na famille na parce que c'est pas normal na kina la zolo ba kenon esprit ya Jani bazaki basi bazuya yango basi bakangi yango kolandana ye pour lui azomona kaka la brine autana no famille te parce que ya za proche amoni makam ye pour lui alobi le fait Jani abandaki kozonga akei azozonga ya liboso o ezaki soki mwana wendo soki wendo wana o amoni lisusu akuti nani la bride afra donc ay bandeko na somo na makambo wango akuti la bride na mobali na mbetu na action nde zalaki AVC ya mibale ndenge nani kinala azoloba mais Jani abimaki abwakelaki bilamba libanda lorsque amoni yango tomonaki c'était qui ezalaki je crois eza lumière eza nani yango eza ndeko moko mobali alekaki na epeka na vérité oyo alobaki keno bazaki na Jani na musala tango bakomi air à repos ye amati akikotala Jani akuti Jani azolela nini o oyebi otali réseaux sociaux te tala nini o la brina lobi da ba 15h azobwa kelanga bilamba libanda c'est que donc ye wana tango bana kolela na butu akena tango akena ki kuna soki na butu et soki air nini akutaki déjà nani Jani afraga de lina mobali na o soki ange ndabima ki ko bima na nde soki pa kena ki musala air à repos azolela après nde la brina mona ki kenon ndenga akuti bango boye yango abwa kelaka bilamba tomonaka audio tomonaka vidéo o ebimaka lorsque ngai BBC na koloba na soutenir la brine na kolingana soutenir la brine peut-être ndeko nanga moi sito lukale elongi nzambe na oyeba te pourquoi j'insiste sur ça mais na yoka passe ya komona bandi comme susu ba telemi ba soutenir la brine ya koloba ke non ba kosala bras de fer avec les comédiens makambu ezali et là ezala makambu susu il faut savoir comment kosilama ezala makambu susu il faut savoir kosilama
ata soki Jani azalaki na ba problème eza spirituel côté à famille na ye, mais la brine azape porte façon la brine a cochonné ndeko ya mobali ezalaki yango te. Kinal pour lui alobi ke non bazaki basi balongoli ye esprit la brine azaki asakangi esprit na ye parce que c'était pas normal ya okangi mutu afaka deli mais ozozonga kaka na ndako wana okangi omoni ndako ozovanda mwasi na ye asa aboti na mobali mosusu mobali yango azoya na ndako mais toi tu préfères ya kozonga ndako wana ezolekelanga bandeko nde place pe Kinal azoloba ke non c'était plus Jani azaki déjà esprit ya mutu azaki déjà c'est que libanda basaki basi bakangi yango pona ko raisonner tant qu'une personne normale parce que ça les makate eza histoire moko eza histoire moko horrible ya yo mobali okuti mwasi bozo mona bêtise à mwasi mais tu ne fais que revenir na kati ndako wana pesa sous normal te qu'on se les dise na mobali pesa zo ba ba o crier ezalaka te famille pe ya Jani je crois ndeko na mwasi moko abimaki alobi ki non to yebi ndeko na biso banai kolinga basi mais basi banai ko sakanela ete la preuve en est que to mona basi yango ba bimi to yoki yango banai ko loba mabe te basa on dirait soki ndenge nini yango wana bango pe ba comprendre te comment est-ce que Jani akomaki na niveau wana ya la brina manier na niveau wana. Kinal alobi ba vérité mususu tika na oyoka Kinal azo insister trop na likambo ya chemise et ya pantalon na ceinture oyo Jani akufelaki alobi ke non ba opesa ye déjà ça 8 place à ko récupérer yango azo senga pe sim ya Jani po basala investigation batala ba appel à Jani o ekotaki et tout mais nga nazo comprendre que Kinal ba o ba kotala émission oyo boyebisa Kinal pourquoi azo luka sim si mes en a problème tiens ba aroki juste ka ko kene na network oyo Jani abandaki ko salela akena numéro si mes en problème tiens on a zo gaspiller zo bebisa ne ka temps ya ko loba na za besoin sim ba ko pesote boye bisaye akene kaka na network oyo soki yaza na besoin ko sa ba investigation nyonso nga na aider kaka na tindi ete na aider parce que na o aider kaka parce que ça fait maintenant 2 fois na oyo ko yazo singa sim si mes en problème tiens kende na network oyo Jani abandaki ko salela kende na network wana na numéro juste les numéros lorsque tu repères bango numéro makamno so ebima na fi d'ici to ebiba makamno ndenge sala o lukasimo o ba opeso pesimi te kende kaka na network abandaki ko utiliser na numéro ya vie na yo pesa bango kuna yebisa bango boy bako bimiselo makamno nyonso ko waste time na ote ya ko senga sim juste le numéro que nani Jani abandaki ko salela aucun nango kuna bande ko na lobi bien parce que na moni 2 fois zo senga sim alors c'est comme si ayebi na été juste numéro kaka aucun nango na network na ba obimisele makambo na nyonso c'est tout na tindi ete na sungi e kaka voilà tozonga na lisolo na biso bande et comme nani Kinal alobi ke non ye maxi na 2 minutes je crois na tcheba photo na bangwana baza en danger déjà to sala ki ba analyse ebela to yaki déjà ko belela ya bandeko o ba utaki pa la prime ndenge ba yaki na ba émission ya ko kanela déjà nani 2 minutes to lobaki kutu pourquoi ye la brine azo ciblé kaka 2 minutes et si longtemps que non nani 2 minutes kutu na lobby ebele te Kinal déjà sa bimi a lobby maxi pe alors Kinal a lobby que non azo déjà ba menace ye 2 minutes maxi pe azani nombre maintenant na yo ki peza ya maxi te maintenant yo kinde Kinal a lobby bango misatu parce que bango misatu na poto wana nde bazaki batu o babane kozwa ba courage yako loba penza yako telemela makambo ebane koleka na via ya Jani na mwasi na ye. Vous savez ça ba makambo susu batu mususu babata makana sima ba olobela kana CC mais maxi 2 minutes na Kinal bango babane obimisa penza mutu yango wana pe la brina sola na bango te la brina solaka na bango te. Le problème c'est quoi bandeko bo aimer bo partager tozo solaka tozo sala kaka analyse bandeko tozo sala kaka analyse na biso Kinal lisusu ake plus loin alobi que non ba comédien baza ba hypocrite et tout. Vous savez makamususu dans la vie balobaka que non toute vérité n'est pas bonne à dire. Peut-être lorsque tout le monde qui va dévoce wana banani wana bakenda qui est pas la brine ba ça qui n'était même moi protection moko boye normalement il fallait pas ka elekape ka bon dans sens que non baza qui peine a besoin que non c'est elle qui avait signé le truc ba papier nyonso wana alors il fallait ka ba yeba pe ko nini ko flatter ye nga nazolo banangeza analyse nazo sala
parce que bango ne babana ko sala banani ba démarche nyonso wana il fallait la brine azala siko bango il fallait ba pakola pe la brine ngo nani mafuta na sens que non ba obondele na sens que non a signaler bango ba papier ba biloko mususu parce que babana ko senga présence na ye tomoni devos tomoni c'est qui encore devos oui na siatula babima ki basali déjà sorti médiatique na maloba na bango bazoloba bazobeta penza c'était ya koloba ke non nani mwana mai ata kufi la brine nyokola ki makasi mais devos tomona ki abane ko sala ba course na la brine. Mais lorsque ça qui sorti médiatique, il fallait pas mettre que non la brine était bouibou. Malgré le but que non maladie mais à la source, c'est la vie amoureuse na ye nde ememi et penasé nani nasé ya mabele. Alors voilà, c'est juste on a pensé c'est juste on a pensé parce que ce besoin a besoin et loko attend ou déjà n'y a pas qui n'est pas et pas la brine. Malgré tozo kama kambo koloba ke non document jania lingaki document ya nani ya la brinité. C'était ça c'est quoi? Photo pe kinal pe azoloba ya ngambu na ya azoloba pe makamu susu siko soki ya jani akufi na ndako ya labri abana ko luka intérêt moko boy to ko bakaka intérêt yango ya bana ngana ko loba te ke no isa intérêt pe ka ya bana parce que bana wana labri na boti baza pe bana liboso te ya jani to moni bana ya jani na bakini wana il pouvait aussi ka ya ko loba ke non tia nazana bana na ngana bakini déjà 8 9 ba OP bazaka spécialité na occupé na kotika bango na mama na bango kolanda na comportement ya mama na bango. Alors lorsque ba to ebele bazo basé eloko na ya koloba ke no akufeli bana bana ko zongela bana, moi je trouve ça vraiment ils en vraiment preuve moko tangible penzate parce que bazaki pe bana liboso o jani aboti na sa moyo te 16 ans atiki bana combien na kini. Et il pouvait aussi kaya kotala ke no na sunatika pe mususu na bakini wana ba o pe baza spécialité na continuer vie na ngana yango na zo ba ke no il y a une main noire na makambu oyo ata bokolo ba famille la brine pe azaï compris pour façon bazolo bazo expliquer moi na mai kozongaka après azo be banana ba artiste ba camarade ne ba collègue naï bo mona te ke no ezape kaka propreté bandeko o boko soutenir la brine bo si la mako. Bon, ça, on dirait peut-être tolobité et notre baka peut-être la brine. Non, il faut toujours que c'est na sens à qui bo motonae et puis koye bisaye que mon na minicho luke longi nzambe. Neti ngana okelo bate que non na banjolo la brine voici ma belle yo boy ma ne batum susu bazo sala non. Parce que ce total est aux zongi na Bible ata moi c'est ndumba. Oh ba telemela ki Jésus ba lobi non o yazabo Jésus alobaki nini parce ba zuba mabanga bango nyonso po ba bambaye soit disant que non ndumba Jésus alobaki o azana mabete abambaye comme pour dire que no biso nyonso tozana ba mabe na biso. Alors lorsque tozo mona injustice ya kolobaki non communauté ou bien batu bozo ke ne ko soutenir mabe ndeza bien te ata to ye tolobia wa liwa ya jani euti na famille na ye oui euti na famille na ye mais porte pourquoi diable à parvenir ko convaincre nani la brine bongo mi bali combien la brine bimi na bango ndenge tozoka kina la lobi makamususu ba noko kuna ezaki te noko a présenter mutu noko azoke donc histoire moko trop sale à la brine. Mais tant qu'une femme, on peut soutenir la brine, la brine abimi na mibali combien na bapoto wana. Et dites-vous peut-être que non, bah oh, quand neto kana ba nyungwa ba 2000 euros, ya ba ndaku, na ba makambo bele. Dites-vous, parfois dans la vie, nani père spirituel en pasteur nanga lobaka, bandeko. Vous savez, c'est beaucoup de place, il y a peut-être 10, 20 personnes, voire même à 40, 50 personnes. Comme ça, la teke no yo yebele. Pour na 4 à 50 ans, ils ont un soussou ou ba l'éthiopie na mayele. Alors il faut savoir comment que si la main. Donc so comme na milliers moko boye. Ça la sembla bimi saka zo bima zo ba kolinga to bimi saka no yondo yebi ki connaît tout. Non, eza muto yebi alekio. Alors dans la vie il faut savoir comment ko si la main. Na ina lobani, na ina lobake non. Bande ko basi ba OK ko soutenir nani la brine. To boité. Mais nani 16 ans oh nani jani avandi na kati ya poto wana. O tozo yo ka ba comédien. Mais boyebi mususu nan to yo kité. Ba preuve mususu tangible eza pe na bato mususu oyo ba yebi vérité de A à Z. Maintenant, babimite.
Yebisanga peut-être yoko ya aux autres soutenir la brune, aux autres soutenir la brune kaka papa, mais mutu moko eko bimana ba vérité mususu oyo to simbi mitu. Alors comme pour dire que non, na makambo yo, au lieu bo banda ko ya ata ba comédien ba ko bima bazo loba, botika bango ba bimisa o eza na kati ya mitema na bango. Na ngambu ya la brine ko sala nani bras de fer na bato te. Luka kimia. Lorsque bato bazolo bakino bakamo écoute comment na la brine. Ko tchana mabolongo na sa zolela. Ezoleke la bango. Bref, la grande famille makamboze belé o ezo sala vraiment propreté. 2 minutes qui na la lobby a commis cause déjà menace 2 minutes peut tout monde qui maxi na ndé to yebité mais lebi que non maxi pe ninga za wana bo lekaté parce que bingane na za boy maxi bondo je suis maxi bo lekaté parce que elle était là o azo qui attaque courage ya ko belé là. C'est où la valeur valeur à moi c'est za wapi mobali akufi batangelo mobali oyo soki wendo batangelo ange batangelo banoko batangelo kunai batangelo bongo ba auto yebité et bongo ba auto yebité o mona pe lobi kuno moni pe moko pe abimi aye pe ko loba pona la brina bimana la brina mona boya mais non tout ça la batu pas airo moko so likamo mutu a tiré kaka leçon c'est la donc nde likambu na kyoloba mutu a tiré ça que sote que notre ko sur la personne il est déjà parti. Oya kopelisa makamu na réseaux sociaux ezaka kana ngambo la brine parce que la brine azolinga ko sala bras de fer. O sala bras de fer ndenge nini mobali akufi na kati ya ndaku na yo ozana bo comprendre ta histoire en côté. Ba tu ba famille ba kobima ba comédien ba kobima botika bango ba bima ba lobeza na problème te. Na ngambo la brine aluka kaka terrain ya nani terrain d'attente sili. Tant que bato à la brine babando ya ko bima tant que no makambo bandaka ko pela titi boko mwana ba o babata maki ba ko bima te ba yebi vérité pe bien ba ko ya ko bima awa vous mon niveau vous comprendre bandeko bo partager et ça ka passer et ça vraiment passer na makambo to lembi yango po makambo ya muto asa kufi on to belela ba esprit de mort sans effet. Alors aimez beau partager ezanga wa bino BBC Mpoe TV liso na meme na bino nango mulai so no bino ba no sala analyse na to ata 50 ata 1 heure parce que ba makambo yango te mais kina lorsque bazo yebisa o que non opesa message et pas ange osata na droit na yo ya kopesa ta message te yé moko ko mi yebila kuna. Voilà bandeko, tokutani prochainement, bon dimanche, bisous, ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoe TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoe TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.